tozali saba eza mokolo oyo nga na botama samedi quelque chose mbote bandeko ya Congo ya Totila eza nga bino mekelamu na bandi bolamuki malamu toza 6h et quelques tozokende kosala déjà physique meyamba kosala physique esengaka kobrosser déjà ngasi nasali yango donc voilà oyo ezali nanga donc naselaka donc brosse oyo pepsoda nanga nasalelaka na créa sur potulu et après tozokende kosala physique e na nsima na yango à suivre mpo nzoto ezala souple bisika nyonso otambola pi eza malamu mpona santé mpo molimo na nzoto yote travaillaka ngo alors napesi bino mbote nakomba na nkenda naza ceinture na 3e dan na karaté do mama yeme tolingi tosala ya bino série ya baexercice moko kaka tosala video molai te mais tosala video moko ya mokuse tolakisa bino basérie ya exercice oyo bokoki ekoki kopermettre bino mpe bosala baexercice eza ebele mais tozwa kaka mokie mpo epermettre bino mpe soki oza na mposa osala baexercice tosala ya liboso tobandi boye naosala nakangisa 6 série ya exercice mais naosala ngo na espace moko ya mokuse na bandi Nabe buju kikuya oyo komeka kozwa mama échauffe bandeko échauffe bandeko exercice combiné ya mokie sikoyo tolingi tolongola peso na nzoto kilo nene ndenge nini mais nzoto fezaka lève ezala moins léger quoi voilà souple lokalinga loba na osaka des séries ya exercice na pesa bino moko na lakisa bino so mibale so oza possibilité osala na ndako kosali ya liboso ezali nazopumbwe likolo nazomema bakosha etutaka peto 10 fois kaka yeme mama na ngai ye namemi makolo nyonso mbale fo etutana pete fo sentir ke ezotutana tolo mama na ngai ye ya mibale ezali sikoyo olena mema mibale na bomema moko mama na ngai makaka diaka exercice olingi nasala tosala yango na temps moko mibale misatu mine donc 4 temps mais nasala yango kaka na temps moko nsima na kopesa susu exercice mosusu ingeta azalaki bapesi na minervana yaprepare na oya na lelo voilà la première c'est encore en série à 10 au sarronde yo moko lingi 10 15 20 quand lingi voilà ça liboso yami balé za ngo simple presque batebele ba yede ngo na kanisi makolo na karaté to benga ngo isoko dashi na tima beaucoup na genou nazoke na se bon la mona ketanga sisa kati echa peso ezaka pe physique mama makambo
Eh mama, nalengi. Na kata telefone abwaka. Les kiai, ba benga mo kiai. Kiai na japonais kensei. Donc force. Et uta na libumu. Libumu ba benga ara. Yango bimaka na munoko za force. Bango pe ba japonais ba yiba pa biso po karateka liboso azalaki Congo. To yena exercice ya libumu. To benga mo abdomen. Na pesa ka des séries. Ya liboso na mipanzi. Exercice le ko to travailler libumu. Car ma soka pa mo tefanda na si. Makolona koluna pesa likolo. Na pesa ka série ya 10. Ah onga na sakana na ngoza pona libumu. Mon père et ma mère sont mes parents. Mais pourquoi? Yeme lubo ya bongama. Wana ya direct ya mupanzi. Boé gauche. Voilà. Oh ba libumu bima mipanzi faut bosala rango complet. Usali ya katikati nenga sali ya katikati ya sali ya mipanzi. Voilà. Ya mipanzi do ba libumu bima mipanzi. Ponga pe unasakana nango. Ya kansini. Ya kansi wa mitala akansi kaye mtasala. Oui, ça facile. On kapela sala rango. Voilà. À part wana, na pesa sous exercice moko ya avant-dernier. On attend. Ma benga ngo pompage. Ko ba te pelé ba yeba. Alors, soko kangi likofi. Bozo beta par exemple bo bunda na mutu. Surface nyoso oyo ya liboko oyo yango te ekinda na adversaire. Pona nini? Soki surface nyoso oyo ekina adversaire. Omoni point oyo, pulse oyo ba benga ngo pulse oyo. Soko bebi ko beta ngo bien te yomo pe okobukana. Okozwa déranger. Bandeko yambo ya kokoba ndenge kana talisa bandino ba oyo nyoso bozala ba koko. Ba onyo kama na mémoire. Bokende koluka ba mikuwa na ba place batekaka na bagambela ba place batekaka tisa bokoko ba mikuwa ya éléphant. Botuta yango bocha mai na mulangi wana mai wana bo baomelisa koko. Mémoire ya bakoko oyo ekimaka eperdaka bango ekezongaka. Eza sire. Donc ezali penza oyo nga natalisi bino eza bakoko pe bakokololo na biso mutu balobi nazongisela oyo ezali bakoko baza na physique po tosalaka na nzoto pe na molimo. Donc ebandaka nao na molimo pe ekiti na mosuni. Bopesa bakoko na bino ezali bamai wana bamela bakoko oyo balobaka bakomaka koperdre basalaka batoilette bakokaka kotambola te. Bopesa bango même ndeko oyo obungaka ndoto osalela yango. Donc nalobi yango po bakoko batalisaki ngai. Amen. Okozwa dérangement awa. Alors likofi babeta yango soki longo beta yango kaka oyo mibale babenga yango kentos. Ebonge vimba bo. Oyo mibale yango nde kindaka na nzoto ya adversaire. Oyo tokaka te. Yango wana soki tosala entraînement ya pompage. Likofi nyonso te mutu ezwaka na mabele. Bozoyoke. Oyo mibale kaka. Donc kaka oyo mibale babenga yango kentos. Na japonais seikan. Vraiment. Seikan. C'est un exemple il y a Takezuki. Comme ni Kamoko, secret moko. À part la variété, il y a pompage. Mais ce pompage, c'est normal. Les alliés, nous autres, on va faire nous autres, on va faire et mata. Ce qui, par exemple, pèse 70 kg, il faut diviser 35 dans le boko, 35 dans le boko. Ce qui, par exemple, 40 hours, 30 hours, vous en avez des défauts. Et ça la rend bongo. On peut sauter hours, vous en avez des défauts. Donc, il faut diviser poids dans les autres. Waouh! Boyo qui secret, et ça, c'est que yo zali, ça la physique, l'air nyonso chaque matin. Après, yozo yebate que non, il faut ça la rendre habitude que selon kilo en zoto na yo. Donc, wana basa ngo par rapport à compétition, ouais les caraba niveau, disons ba kilo, hein, voilà. Nangina lo baka pe bongo. Exemple ça est 10. Ndena lo benzo to mba fwe kita nzo to mba fwe matana kei. Moko, mibale, misato, minei, mitano. Moko, mibale, misato, minei, mitano. So aussi ici baté mamba moko te faut ça aux moins espace ya résistance, OK? Chima. Macron ka isenga na otanga ona France. Tuli eh masobele. Et là on a obtenu ça bino yango sobo la ni bien mabele zuka awa na o mibale. Donc basala la pompage bo.
bachaka boité Ah. maboko tenga mission te yo moko pe ozwa dérangement alors pour éviter dérangement tu travailles ba quintos au mibale donc les kofita mo chona se olé là na bola la boité mais etelemaka Na kozwa ku. ezwaka mabele te koto ezwaka mabele te na asir naza compétiteur naye nasala kaka mwa napesaka mwa technique de combat moko kaka de déplacement moko kaka ya soki omoni espace eza mokie mwana sa badéplacement ebele eza te naosaka déplacement ya nini moko ya angle moko kaka liboso kaka ya adversaire naosaka déplacement moko wana na attaque moko ya kizami zoki tokati video wana mpona lelo ntango osala entraînement fo imaginaka toujours atozosala yo moko eza secret na opesa bino atozosala yo moko fo imaginaka toujours adversaire moko liboso na yo do bozotravaille na ye yango wana mingi bazalaka na faiblesse ya kosala entraînement mpo bamona nasala moko mabe te ntango osala yo moko imaginaka psychologiquement ok na moral adversaire azalaka toujours wana boyoki yango nakei toza liboso adversaire nazoluka ye naoluka ye ozomona lukai mwana saba déplacement angle belé eza te mpona espace naza na ye kaka liboso ana lukai kowelela na koatake te etingi na adversaire na ye naza na ye na fe te nakei na change angle nakei naza na ye naotala ye bozalaka na batrainer e mama kosalaka boye te tension e mama sikoyo tokomi na série ya libende voilà bolanda yango ngo oui bandeko tozalaki na entraînement mpona tosala mwa quelques exercices toye mpe lisusu na mabende tosala susu mwa quelques exercices kaka donc oyo aza nango na ndako exercice vraiment esalaka bien mpona santé eza vraiment bien ezaka mpona bitumba te mais santé fo ezaka toujours tolamuki 6h 6h à 7h tokende naosala nyonso te eza noko baexemple moko mpona epuis mpona ngonga na video na travaille pétoral nasala na travaille tolo loko ya biso tokosalaka mwa video mwa moke tokopesaka exemple moko na longe wana naye na oyo ya moke oyo vraiment naotravaille biceps triceps na ndambo ya babengo nini bave na ndambo ya ve napesa exemple à part wana toza susu na oyo mpona kotravaille toujours biceps liboko so olingi loboko ya monene eza mpe na basérie ebele mais topesaka série moko ya kotelema avant obanda fo ozwa mpena nzoto no ezala équilibré ozalaka na posture bien nsima nde osala mposo oza na posture abe te okokokwea obien nini libende mpe ekokokwela mpe na lokolo alors po ekwela otesala bongo te zwa posture moko ya bien oyo oyebi ke ozala à l'aise yango wana nakei oyo nde boomona mopanzi oyo 30 kilo mopanzi mpe mwana mosusu 30 kilo mopanzi ya mwasi na mobali 30 60 masobele
nalingi nazongela susu exercice moko série moko wana nasalaki Albert soki nalingi nasala fléchage. Mama. Échauffez bandeko. Échauffez. Oui bandeko. Nasi to suki a pona lelo. So bo sepel na vidéo na biso bo tcha ba commentaire bo like mama. Americans are still losing their lives, and we're still seeing more cases every day. Well, they're losing their lives everywhere in the world, and maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question, okay? Nini? Yaka. Oh, America. Alibaba, Nini? Mais c'est chinois. Mais pourquoi on ça tape dans le bureau à l'État pour pas chez vous, ça peut se faire comme ça? Maman, et pas dans le bureau, ça, vous. Vous finissez dans maman, on a le bureau, et la police. Maman, nayo, yeba. Ça va, merci, mon conduit. America, maman, nayo. John. Muta yako mona sabiso ayeko mona muntu wana kuna songi umuntu songi pe futa nango songi ya ezaba degra songi yoso muni songi kufina corona akufa ndi pasi ba mtu bayila kabiso na tansango akoyana sawa songi ko kufa te ezaba kwa yoso muta RS akufi akufa te pasi ba mtu basaba tumu batambo la kanyo bayimsa kabiso sika ba makambo oyi place kote kuna baso kabula mbo kuna bata RS na bata yani bakufa kanokita baso so corona te yosoki mutu ya songi ya peta zikoko ya makasi nda koko so po azokeli kwa mabeleki mais songi ya légère azokufa te mutayeli biso sango songi o babenga la linga utopanza kikita mais songi mutayeli biso ni solo mama kota kuna mbala moko mo mama na ngai wona nzoto sipa ya basala clinique na bango baje na bango ya kubebisa ba via batu soko ça peut faible ok yande to so kufa boto so yeba ba signification makambo eso bima boyoka songi mususu eza ba sorte belele ona précisabo songi mususu ezalia omoni bakolo bano tala songolo wana ndinga salaka mususu ezali bakolo bano songi neza ndenge omoni vérité mususu neti biso kata vérité bakobengo songi babia ya bomaka lisolo te songi ya kitoko yango wana parce que na moni likambo na bino mona mama likambo na moni yango bien te chat songi ya mabe o ezalaki omoni vuma osomona ke tozana mtoto solole biso mibale li solole suko ko transfert ko côté musu e bemi simboka wana songi ba mu bazo kufa pe na corona bazo bikate mais songi ne tsabiso légère bo to ndenge to kanga mundo kikuna na fitri eza songi ya mana songi eza songi ya bien légère omoni songi na biso to kufa kama songi kilo songi mususu ezaliko il est né avec les mensonges oyo quand même qu'il a anti ya soka tati bino se fo kabwa wana nde ya mabe songi ya premier degré ya deuxième ya troisième mama wana mboke kufaka akoko mbilo série no soma bala yango wana bandeko tala niveau to komeli yango na yeko beta mona bisolo na bandeko munta yako bimisela munta yako mona sabiso ayeko mona muntu wana kuna songi umuntu songi pe futa nango
songi songi eza ba degré songi songi yo somoni songi songa kufina corona akufa ndenge pasi bango bayela kabisa na tansango akoya na ya bandeko ezanga bino kaka mamekelamu na nsima ya kosala physique topemaka ba 18 à 27 minutes po tozalaka na tension oyo ya vitesse du sang oyo tosalaka na nzela ya physique na nzoto na kati ya physique ebandaka na molimo mpe na nzoto mpo mabanzo tokanisaka tobanda mbangu après mbangu tobanda na physique ya mike après mema boye esala boye ezalaka molimo nzoto nde mutu sikoyo ezwaka bamisala makasi. Alors madusu ya nzoto efungwamaka ntango madusu ya nzoto efungwamaka epuis toutaka kotoka soki oke kosukola mbala moko na kotoka okoki koriske obima baloto et à part wana na ndenge tosalaka baphysique ya accélération wana mutu mpe akoki kopike crise na kokende sukola mbala moko na kozanga koyeba yango esengaka topema ba 18 à 27 minutes e na nsima na yango toke sikoyo kosukola mpe tokobi kosala oyo toyaki nango mposa kokende kosala bamisala na biso mpe mokolo ekoba kotambola biso malamu tobima malamu tokoba mpe kozonga malamu ngo Mama, échauffez Bandeko. Échauffez Bandeko. Yoka biso moto milinga moto kelisa moto milinga ebima nikuna yoka biso mwa lisano esalaka mwa kitoko mingi nikuna yoka biso nikuna yoka biso lisano na lisano nikuna bana bakoko mpe bakokololo ngo. OTEP, c'est Kalala Omutunde. Je vous remercie de m'avoir rejoint. Comme vous le savez, ensemble, nous allons célébrer le génie africain. À très bientôt.